ABC One Television. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. Bonjour, bonsoir fidèles internautes partout. Au message qu'on a vu à travers ABC One, on verra toujours que Jésus-Christ est le number one kimia et régné partout dans ma botte na bino. Bandeko balandi, bobino ce que mission na biso, comment on analysons ensemble, tous awana pour na tina kotel sebino maekani, ezo le kana République démocratique du Congo pe kolandela yango na pene. Bandeko balandi, ni alobaka toujours l'émission Oyo, état d'esprit foizala. Peuple faut avoir conscience pour ceux qui ont conscience te muta ko conscience na place na ye azate bandeko balandi moko ale to kolobela likambo oyo ezo sala que bandeko ya PPRD batumba efiji ya ndeko Félix Tshisekedi puis bato IDPS batumba efiji ya Kabila Kabange to kobeli susu annonce oyo Jean-Marc Kabund a été coupé ça na base dans 72 heures et sengeli ba pesa message moko à chaud pour natina ya fait ya accord to ya négociation FCC cash to kolobeli susu propos ya doyen na kombo ya Wavila Walanya, je m'excuse, Walanya ou azali père ou oumeli makasi na UDPS ayebi ba stratégie ba 4 coins nyonso ya ba système ou le kakana UDPS nda pesi appel na bandeko nyonso abazwa kimia to kobeli susu likambo etali ministère moko entreprise moko de la place oyo peuple congolais a habité exista kanango ndina waka toujours yoyo qui ebisa muninga makamboza ya koina République démocratique du Congo to ebisa so que c'est depuis mikolo eleki eza ya koina bomona ki ba annonce ba message eleka ki que Kabila Kabanga zonga sur la scène politique bazala qui n'a besoin que ça la croisade to meeting ya munene na kati ya stade de martyr oui ça fallait ça là depuis na mikolo eleki mais ça les m'a quitté parce que tension ezala qui makasi nous louons attitude ya bana mboka par rapport ya makambo basala qui ya kotumba en tout cas tout à l'heure to ko balancer bino moi quelques secondes ya image wana nde bazo tumba effigie ya ndeko Kabila Kabange na yebi ke bolinga te to benga inde ko parce que azara Rwandais mais azande ko na biso parce que ça qui 18 ans a buta ko gouverner biso malgré na mabe mais aleka ki quand même na République démocratique du Congo ba uti koziki sa ba effigie na ye bazikisa ki yango ba vidéo ezali bokota tout à l'heure ba tumba ki yango mondo pona ko la kisa que ba boy retourne sur la scène politique ba boy yango en tout et pour tout pe eza bandeko mususu bayaki wana pona ko contrer batumba yango te mais population alekai kana makasi na batamike wana bazikisaki yango batumbaki yango na ndenga ko sakana te to sepela ki pamba te peuple ceux qui sepela makambo te faut répondre favorablement tangu makambo zo simba te batumbi pona ko lakisa couleur na bango ba boye azonga na scène politique azonga sur la scène politique pona nini c'est parce que a moni pion na ye oya chaki azo répondre les sous na ba critères oyo asenga ki asala te biso ce que kuna na Assemblée nationale muto a chaki pe ezo simba te na bisek bino mikolo eleki que ba signaki ba pétition ba ne ko tambola déjà kuna na palais du peuple pour na tina ko senga démission ya Janine Mabunda po azo remplir les sous te makambo atina ki bangwa sala ezo simba te bana mai ba timbeli ki aba ya tina biso na mabe biso sengé to sala boto mona clair peuple a souffrir moi mouké malgré que ti lo ba continuer ka toujours ko respecter ba ordre na ye mais moi mouké zo simba te peuple congolais atumba qui effigie ya Kabila Kabange atumba ki yango to sepela ki na geste wana nde yango to kopesa mate ya lisusu ndenge to ko sala poto atteindre esika o babenga ki château o babenga ka château kingakati mikolo ya to ko ba instruction tozo ki de malembe molo pamba te na lobaka peuple congolais ça soit esprit état d'esprit faut ezala ezate ke ba dicter biso te tant to mona que tozo souffrir faut to réagir et à chaud na yango bandeko landima comme na utikolo baba image faut loba tous en nous les mois moké puis toujours on a plateau na biso pour continuer suite et analyse na biso c'est parti.
Voilà, bandeko balandi, bouti komona. Eza nango te que batindi bango eza kaka nde peuple congolais qui passe na motema komona mutu oyo a sala bango passe pendant 18 ans azolinga zonga avec force bana mboka basalelo komoko ya malamu to sepeli na yango. Mais nanga mususu tozomona bandeko a PPRD pe batie libaya bakie kotumba effigie ya ndeko mwana mboka Félix Tshisekedi batumbi yango na ndinga kosakante isaji awa pe na ba province balobi ke yazali mwasi na ye voilà comment ya kotinda batu na ye batumba mobali voilà wana bata PPRD bango pe bakie massivement batumbi effigie ya Félix Tshisekedi na yango base pe elalaka te base ezokufa pamba base yoka base musala bozuite yoka base kabuya o aza secrétaire général na bino batie mikolo azo maltraiter bino base bozo kufa na nzela base donc makambo besa bozo kufa inutilement base peke ko répondre et lobi affrontement entre bango na PPRD nde ba mesana ko sala pona nini ya tumbi effigie ya président de la république na bango pe balobi biso pe to tchaki bino na pouvoir botumbi président na biso tala ndenge guerre ethnique ezokota na République démocratique du Congo mingi bato basala makambo wana eza bandeko na biso ya Kasai oyo tobengi baluba oyo ekomi fanatisme bandeko na ngai président totiaka ye te ke mpona ekolo moko boye aza mpona mboka mobambe bandeko na biso balubelo baosala ezalaka te eza fanatisme po batumbi effigie na bino boki riposte bata PPRD na ebite colonie na ko qualifier bango baza ba soifé d'argent. Où va la population de la République démocratique tala ndenge bakomi kokotsa peuple congolais la distraction inutile. Balobaki da paix du temps mais ce 15% ko bongisa mboka oyo. Balobaki da paix du temps makambu ekokoma ebele ono ba investisseur ba roya oui baza en cours bazoya na boité balobaki ceux qui met ces 15% du pouvoir voilà dollar ekokita voilà mais bandeko bala déjà inane to kendo si c'est beau contaka 100 jours déjà elekaki tozo kende ko silisa année eloko moko te esalimi oui tozu 1 milliard ndenge moko te ko lubango na ba propos na ye ndenga zo kendaka libanda eza diplomatie azo kenda yango pambate parce que aza pe na besoin kovana na mwasi na bana aza na besoin que ba mona Congo ya sika na yango na ba tourner na ye a remporter les biso 1 milliard de dollars to bibiso nyo que mboka o eza mboka moko le plus envié ba investisseur nyonso na liba batalaka so ba moni kimé yo kanti ba koya ko investir te ba koya kaka pamba te ba yebi ke awa eza réserve ba puizaka biloko ya malonge eza awa bakoya kaka po ba investir ezate ka yo soko okie kuna okie ko supplier ba olobaki partenariat gagnant 50-50 onyo so amoni ke azali na besoin ya koluka ko investir aya na 50% na ye biso peto benze mais sikozo ke kolanda bango pona ni ba ko zo signer kuna biso to yebi alelobi ko péter
bandeko balandi sala kitoko te komona makambo aboy na yango kaka ndenge base réagiraka toujours to biso ce que o yazalaka secrétaire général monsieur Jean-Marc Kabound akoma deuxième personnalité na Assemblée nationale oyo azali ko représenter opposition. Monsieur Jean-Marc Kabound yepe atikalaki simate alobaki esengeli libala wane katana FCC cash pona nini kaka likambo be Fiji ya malonga kutu auto tindela eba prise de décision comme mama Jeanne Kabound azo ba décision na ndenge na o ya yebite azo eba ezolekele zo du cela wapite mais pour un simple Fiji alobi libala FCC cash fo katana omoni eloko tolobaki koliana ndoki batio étiquette nyonso esala na butu yo muta moyo zo monate et voilà alobi que esenge azobenga na base na ye baya pour répondre à chaud par rapport à makambo ezoleka libala na esenge le katana ebisaka bino mikolo leki tokanga bango na maloba na bango mais c'est Jean-Marc Kabound alobaki tangu bokomona akoprononcer loba na ye ya koloba que esengeli ya koloba ke esengeli libala wane katana seki makambo zo simba lisu te ye wana alobi abengi base comme le leza journée internationale à base abengi base pour natina été bayoka ba propos na ye à chaud par rapport à makambo zoleka ve on voit oyo ni na koloba mais tolobaki na bino vérité et koye banaka toujours c'est là discours to mot ya monsieur Jean-Marc Kabound par rapport ya makambo zoleka mokolo alelo leza journée internationale ya base to koyeba suite eloko nini koleka bande konanga epesi passe ça ande kona biso moko atindela kinga audio na partager ki on a batu mususu o za mo déjà mami komona makambo o tolobaka biso monoko na biso eza ya nganga elumbaka solo melwa masolo na beteki mili solo ya masolo ya Antonov. Mais jusque là suite monanité na émission koya bande ko bako rappeler nga na ko cha audio wana bokolanda ngo bokoyoka suite et fin makambo Antonov ndenge elikanaki na yango bande ko balandi tozo kapasi na mitema komona que toza na pays moko démocratie biso toyebi démocratique plutôt mais makambo ezo salama ezali anti-démocratique mais nani akobimisa mboka na makambo ya boy point d'interrogation biso tozawana na ba distraction totale oya tumbi oya sali boy oya zongi azkebo na yango papa na biso Mwilanya oya zali doyen na kati ya IDPS akadera IDPS depuis 1990 alobi na biso boye a pesi appel alobi que esengeli tozwa kimia base zwa kimia po makamba boye ekoinda eko provoquer guerre ethnique eko sala que makambo comme mabe na République démocratique du Congo eko sala que mboka ekama malamu te échec ya président na bango eko sala que makambo oyo bazela ba reva depuis kala eko kisamate. Ils allaient jouer avec le feu. Oui, Topesi a raison. La base est en train de jouer avec le feu. Moutou oyo azal ko gouverner te. Azo manipuler bino na niveau que beau faire échouer président na bino. Ça n'a pas de sens. Mais bino boza parti au pouvoir. Pourquoi qu'on réagir kaka lokola parti à opposition? Et ça n'a sens te. Bande ko balandi makambo bo epesa kapasi. Epesa kapasi ko mona peuple congolais a réagi bêtement lokola muta zanga maele bozo kandidaté le lingi quand to souffra bozo candidaté ba gaz combien tozo candidaté un certain 19 décembre to feta malamu te bat ba vanda na banda des ordres de comment mais c'est Kabila boya kotika kiti mais lelo oyo azo manipuler bino lokola bana mikie bozo se laisser faire. C'est la honte. Moi j'appelle à la base botika distraction bo se concentrer lokola bolobaki que président abino nzamba ponier bo se concentrer bo PCM boko asala biso tolobaki vérité ko kanga ba place nyonso ya mwane comme bino bozo bundana bo se loka malonga une année passée bande ko balandi trop ki le kana système boti wapi 1 milliard ekotaki oui mais salini ba déployer ki mbongo ki mbopeto oui ba rozo ezakaka poubelle ezakaka
balobi que changement de mentalité commission a suivi lutte contre l'impunité lelo toza wapi balobi ke mbongo ekoti ebele et renforcer gratuité enseignement bato babimaki na nzela pona koluka ko appuyer gratuité et enseignement botala na otina mino mo élément o en tout cas ingénieur sunganga ya suka penza na bondelo na motema obimba tielanga élément o komona ezali parti moko ya République démocratique du Congo degré pe niveau bana ba otangila enseignant futa ma 7000 francs gratuité comme ikunate point d'interrogation bandeko balandi makambo ya boye tolobaka kaka te na bible tomonaka bilembo kokokisama na mikolo eza koya tokolobela pe lolenge kani ndeko Martin Fayulu apesi plan na ye ya gouvernance ya 18 mois pour na tina ete konuka kokende en tout cas makambo kolobeze ebele tokutana kala mais na pesa bino déjà moi guna lolem koyeba ke makambo eza ebele kolobela émission o analysons ensemble toza ona pona kobundela mboka malgré ba conditions yango tozosela musala bandeko balingi te to sala toloba bosolo te bazwa intercaler biso metoko sala yango pona bino bandeko balandi mo analyse moke na melaki bino mokolo lelo yango wana komona lolenge kani mboka ezobomana population ezobomana likola makambo ezanga tina base eke kobundisa bato ya PPRD ya kobundisa boye ba effigie ya pamba nde ezobundisa bato ti bokoyoka o guerre na mboka o boye na boye mais je vous informe ezali milice moko ezo se préparer en ébullition lobi toko ebakaka makambo ekoleka na kisasa ya mabe makasi na liro tozoki na yango bana mboka mususu bazotika la sima te wana bango bazobundaka me baninga mususu bazo se perfectionner pona kosunga bana mboka wana tozobundaka wana tozosalaka soki nini me mikongo na biso pe esalaka biso pasi me bamaladi ezokontinuaka toujours na zosenga na ingénieur balancer biso élément ya ndeko oyo na kombo ya ndeko Afrika oyo azosala ba produit moko ya malamu pona kosunga peuple congolais partout d'ailleurs au bengaka na numéro za affiché wana yo mo zo ba produit okoyeba efficacité na ngo eza 100% bio bandeko balandi toko clôturer par élément wana ngai pona leo na tiki bino en tout cas na osinga bino abonnez-vous massivement na ABC1 soko lingo benga na numéro za affiché na ba écran wana okozwa biso mobimba. Grand merci à Bion Sobolinga Rabiso, grand merci à mon réalisateur Aimé Kasaka, grand merci à notre cordon Jimmy Boenbe, sans oublier à ma patrona, Maman Chantal Aya Omer double Nabino Sobolanda Kangai. Quant à moi, je vous dis au revoir, Natiki Bion élément Oyo. On se retrouve au prochain numéro. Bye. Bonjour, bandeko nyonso o bazuli baku ya kolanda biso na kati ya nzela ililingi oyo. Na pesi bino ba merci mingi surtout bino ba nyonso botaka mato ipe confiance ya kolanda émission na biso po bozwa boyebi ya koyeba ndenga ko batela santé pe kozwa bokolongono banzoto. Na pesi bino merci bisika na so bozwami bandeko na biso bosengaki mingi ete Tata Africa aleka susu na émission pour ete a expliquer bino malamu ndenge bakisi na eto ba produit na ezo sala kati na banzoto bato. Nazwaki ba appel ebele ba message ya bandeko ebele o baza musika mboka pe na kati ya mboka yango na ye ko expliquer bino lelo pour bo comprendre bien ba produit na biso lolenge ezo pesa guérison na nzoto pe lolenge nini oyo baza ko utiliser yango tozana bakisi ebele o tozana ngo awa bato ebele o baza musika bayebi tozana ba produit oyo ya suki produit oyo yango ezo protéger suki ya ba mama produit oyo ezali ndenge nini soki mama azana libandi meza ya famille ore asa la pomade nango yango moko akozwa huile oyo akozwa ngo aocha na kati ya pomade tant aocha na kati ya pomade wana akoremake suki na ye pendant 2 semaines des gens ebandi ko bota po oyo eza makasi eza lokato tie force moto bakisi na kati ya pona ko renforcer ba suki ateza libandi ya famille fo ebota pomade nango yango ezali pomade oyo yango moni ba mame belé o bazo saila on a kati villa ki sasa memba o bazali bana mboka bazo mona suki na bango ezokola mais soki o saila ki pomade oyo ezaka nango po kolsa suki mais mingi ezaka pona bato basuki na bango eza mikusi ezwa milai mais soki o moni ko oza mabandi donc bando bota masuki non benda ngwa tanu aniti yaya ozwa oya pomade oyo to pesona oya huile oyo to tiko laksabino oyo yango eza pona ko sangisa na pomade na osala ngo mélange tango banda ko pakola ngo ata libandi na o eze rumela quelque chose ba mèche mte kata ka place na soki bota raté
to ba mai moko quelque part et là qui suki na signe surtout na mutu et ko bota pendant 2 semaines na 3e semaine yo pesinga témoignage à suki na ko bendi de yanwani bon to zana ba produit mususu ezali pona kolongola ba tâche na nzoto omona na betaka masola suki oyo ba produit ko suki ngamoko na salela yango ba produit na biso avato bimisa ngo libanda bato basalela yango biso moko to salela kango omona ngamoko na zabona zaki na coiffe me bato ba obligé ngaki babite lokola oteka biloko ya produit ya suki yo moko foto mona pe suki na ekola nde na sepelaki na ba idée na bino pe na selaki ndenge bolingaki nde nazwaki suki nanga na bandi kopakola ngo ba produit suki nanga na remarqué pe pendant 2 ans déjà to yango tozo kende suki e bandi koya milai bande kono so ba oteka ba produit belé o ba yebi ngai ba tiaka temene ba produit nanga te na kati ya ville kisasa mobimba muta simi makama produit suki o eza ya original pe ya naturel ezaka ngai tata Afrika ce que aussi ba produit na ngai bondi melanga ke bokozala de cité ba produit na ngai eteka makapa mapamba te na nzela ba produit na ngai ezaka na maison to mutu oya ko benga biso azana makoki ya okoma te na maison nde to sala ka effort to koma bisika azali poto pesa ba produit suki obo mon oyo esali 2 ans esali 2 ans na ba produit obino bozo mona wana esali 2 ans ndongo mona ngo boye ekoli na ba produit o na lola sabino ya huile na o ya pomade yango nde kolisi yango ba mama nyonso o balukaka suki bazana posa ba koma suki milai bazana posa ba benda banwani ba produit na bino yango ya naturel tata Afrika na jebi sabino ngai na jui mokanda koleka boye pamba te po bae oyo basalelaki yango ba mabandi eboti suki nde ba pesinga ngolu ya komona na bino na TV po ba o ba yebi ngai te o ba journal libako o te ba mona nga ba découvrir ngai ba produit nga soko saleli yango oko remarquer suki na yo ekomi kilo pe ezokoma makasi lokola nylon atozo penyango makasi moye kate na lisusu ezate soki osaleli yango okomona okopesa nga raison ba produit oyo esalaka 2 semaines obanda ko remarquer da suki bandi ko ya milai à part ba produit suki na suki na ba produit mususu oyo ezali ko traiter bino pona lo poso na bino ya nzoto tozo na bato ebele mususu apakoli ba produit tellement ba produit ezaki na hydrogeno makasi ebandi ko pesa ebe effet ya ba tache ebandi ko pesa eba oyo zo pesa bango ba calvitie elongi zo koma lokwa neti mwindu lokwa neti noir koto mususu mone komi rouge na elongi ba produit oyo na ye nango eza po aider bino bato nyonso oyo bozana ba tache bato nyonso oyo bozana ba tache na elongi oluka solution otambola partout ozwa solution te mais tata Afrika ye na solution ba produit oyo eza naturel oyo ezaka na inconvénient moko te soko osilisi yango oyo kosala eza bongo te oyo eza ba produit naturel soko bandi kopakola yango na elongi na yo oko remarquer ba tache na yo ezolongwa ezozongi pete ndenge obotamaka ndenge ozalaka bebe na kati ya ville kisasa a moto azobongisa liposa ba mama na ba produit eza naturel eza ngai soko moni moto azobongisa loposo na banzela ba produit oyo eza artificiel oyo eza suna ba produit oyo eza ba produit chimie ya solution na bango eza vraiment malamu te loposo moto eza naturel po nzota moto eza nature soko bandi ko sala ba produit oyo eza naturel oko remarquer pe ba poso na pe ezolongwa ezotiko naturel ndenge obotamaki ozozonga lokola bébé elongolaka même ba bouton bato bazana ba bouton na elongi ebele esilaka te ba graisse ebele na elongi oyo eza mpona combattre ba graisse wana ezongiso poso naturellement ndenge obotama soko ozana ba nduta na nzoto bato ebele basala ba étude wana babeki nduta ezaka pasi po esila oui po bozosala ba produit oyo eza kolongola ba nduta te ba produit oyo tosali yango biso moko tosalelaki yango mwana mwasi omoni batie awa na kati ya cachet oyo na produit oyo aza pe témoignage mpona bino kende mikolo koya liboso tokoya na ye apesa bino ba témoignage na ye ndenge ye asalelaki produit oyo na ndenge ayokaki kimia yango moto otiaki awa na mafuta oyo ezolongola ba tache nyonso oyo eza na kati ya nzoto na nduta nyonso po nduta eza ba sorti misato nduta mosusu moto akoki kozala azwa monene omona nduta ebandi kobima ye nduta mosusu ezalaka mutu kaka ndenge azopakola ba produit mosusu ezalaka soki bandi kopesa mokuse na nzoto ntango ozokwanza omona ezobimisa nduta oyo ya 3e mosusu ezalaka nini ezalaka nduta moko soki okomi na zemi par exemple libumu ezwa monene okomona pe libumu pe bandi kofongama nduta pe efongamaka mingi na bazemi sikoyo ba produit oyo eza mpona combattre tous les tâches oyo ebimi yo banduta nyonso ebimi yo basorte wana yo pesa confiance na yango pakolaka yango
Ce que pas koli yango oko remarquer pas si ozali oko pesa promotion bisika batno so bayebi yango ti eza ba produit moko eza naturel eza ne convenant moko ti malamu nde soko do sala ba produit o eza na hydrogène makasi yango to lingaka mingi opesi biso ba degré ya hydrogène eza na kata produit na yo poto yeba lo lenge nini o ko ba do sala yango pe tanini o yango ba no sala nzoto na opo o mona kimia toza na kisi mususu ezali awa pona ba papa oyo balelaka mingi mu Congo pota libumo esilaka te surtout bino bana poto bo travailler dur bo sala misala makasi ba produit eza mpona koprotéger bino na mukongo pasi ba douleur pota libumo yango deja yaki ezali ya kobaka suppositoire soki ozwi yango obaki yango eza si comprimé ana kati soki ozwi ka mbuma moko obaki yango na butu batia yango mingi na moto etango osala mosala mpo ekopesa fatigue makasi eza makasi soki otia na moyo omona ezotambola na nzoto na yo ezokende luka mpasi badouleur ezali fo tia yango mingi na butu ere ozolala ntango ozolamuka na ntongo okomona ebendaka badouleur nyonso oyo eza na mokongo na yo oyo ezalaka lokola mafine na mokongo oyo esalaka biso badouleur na mokongo okomona ebimi nyonso tu na sele lere okende na ntongo na toilette yango eza makasi yango ezalaka si comprimé oyo banotia yango moko na butu olali nango na ntongo kotia te okomisi na butu alobi otia yango susu moko fo sala nango 6 jours fo sala nango otia yango mika na butu yango eza mpona kokombattre hémorroïde ate eliaki yo makasi bapota esaki yo na kati ya mokongo na yo baka yango okomona ntongo makasi ye na kati ya nzoto toza tu na produit mosusu oyo ezali awa mpona bapapa oyo baza impuissant bazokoka susu kovandisa bamama miniti ebele te bapapa oyo bazoremarke banzoto na bango ekomi mikie eza susu na makasi te ya pesa mama sentiment lolenge oyo mama alingeli nde basali bino bakisi oyo tata Afrika asaleli bino kisi oyo eza ne convenant eza pe naturellement ata omelaka no masanga omelaka na yo babiere na yo komona no pasi te yango okoki kolia yango ka ndongo liaka miliki yango okoki komela yango mpe ozwi yango otia yango na kati ya mwa otie da mai ya moto ozwi yango verre moko omeli yango bamelaka yango ka na journée moko mbala moko okomela na tongo verre moko na poka verre moko odivisa yango par deux yango soko osala yango ozoremake nzoto ya kimobali ezwa tala molai monene po yango ezaka mingi kokanga mopepe oyo omoni eyibaka biso bapuissance po ete nzoto evimba monene yango eza mpona kokanga puissance wana okoremake okorumela makasi na mama na produit oyo na opesa bino oyo produit oyo soko olingi ozwa yango natia balimero na nga telefone mpona baoyo basepelaka mingi kobenga ngai mpo ete bazwa formation to bazwa baproduit oyo limero na ngai ezali 085 25 31 725 wa limero na ngai ya orange oyo ezalaka na whatsapp oza mosika olingi oterese baproduit to oyeba suite ya consultation nango obenga na limero oyo na whatsapp même okomi message na koyamba yo limero na ngai ezali 085 25 31 725 oyo ya Frisel ezali 090 29 96 007 wala ezali limero na ngai ya Africell 090 29 96 007 wana numéro à Tata Africa. Merci mingi bandeko balandi. ABC1 Television. ABC1 Television. ABC1 Television. Le leader en actualité. Actualité politique de la RDC, d'Afrique et le reste du monde. ABC1 Television. Le leader en actualité. Actualité locale et internationale. ABC1 Television. ABC1 Television. Actualité sportive, le football, boxe et autres. Actualité religieuse en RDC, en Afrique et le monde. Actualité culturelle de tous les pays africains. ABC1 Television. Les leaders en actualité, c'est ABC1 Television.